Ndeko Matou Samuel, Apocalypse 6 verset 12, Makila ou Eganga liboso na Nzambe. Oyo bozo sacrifier bana ya bato. Innocentement. Aye libala, organisé par loup féroce et ravisseur. C'est que Matou Samuel, ba jenaye akala, bazé belé, ba Matou Samuel bazé belé. Kana yembele Yesu, fongala na bama. Ah, alors que ça c'est papa. Hein? Ah, papa. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour, Mbote, Djambo, Betouabou, Losako. Question de dire qu'il n'y a pas de tribalisme, on est ensemble. À ce moment, Congo Bazawana, Balouba Bazawana, Baswaï Bazawana, Bissonios, tous ensemble. Comme le dit le président de la République, tribalisme Izati, Izanga Wabino, je suis un Ponga, sa confiance. Na 3W, Vision Plus Télévision, chaîne Moko, Izaka Rawana pour notre Sabino, Babilo Robo CP, la politique, na Kamasano, na musique, na théâtre, Tozawana. Lelo vraiment na kiti susu awa et pas ya prophète John Ngefa oboyebi o lobaka to makambo izalaka to kiti wa pambate to meka kobeta na masolo oyo Italie liwa ya mama Kapi mama femme légitime oyo atikaki biso ya frère Matou Samuel to beta sous solo ya mboka na biso comment est-ce que notre politique la politique de notre pays ezokende. Alors sans plus tarder je m'en vais à saluer le prophète John Ngefa qui s'est dit bonjour. Bonjour journaliste Nzambe Pambola yo. Andingo ye to soma kamo ya mboka. Et puis na liwa yo to comme la biso pana na Nzambe za mawato. Mais poto banda na kubana losamu. Kolo moyenge beni na nyoso papa na lola to pesi yo lo kompe masandule to epa na yo. Atiki Congo démocratique na maboko na yo. Natiki ba konjo ya mabe na maboko na yo, pena ba konjo ya malamu na maboko na yo. Natiki ba juge ya mabe na maboko na yo, pe ba juge ya malamu na maboko na yo. Polo baki matiti mabe na matiti malamu ekosangana yo mokonde ko kabula ngo tango kuyana yango. Tala bandeko baninga congolais o baka konyo kwama. Tozoluka to décoller mais kale zali. Na banguna ya mboka Congo. Tata na lola yo suki saki Pharaon o suki saki Hérode. Hébreu 13:8 loba yo changeate za lelo lobi libela libela et Bible lobi na Hébreu 13:8 oza lelo lobi na libela libela tolo minipotent pour ministère tala baningo bazonyo kwama na hôpital na beto hôpital. Beaucoup nous avons couché pour nous sunga bango tala o bazangi biloko kolia borfere ba veve o bazo kufra bambula o yezo beta ya o pemsa milima o skana bula ya o tala mabele ya Congo bazaki ko ba kota ba o yezo ke na Rwanda na Burundi na Uganda Congo zo tika na pauvreté yo pesa biso richesse pour na pauvreté te richesse o pesa ki biso ko pona bana yo so Congo ba se retrouver mais aller au contraire ya wi katali kamboy. Ya we tika ite mission na china boko na pesanga mayele pesanga boanya science intelligence ona kolobe utepa nayo na pamboli bana so Congo na komona Yesu masio za mo konsipe bigisi na bileko biso seko amen. Amen, 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 amen. Là, je profite de saluer la première dame de Balobi, Maman Bella Dinganga, la couleur d'origine. Ils sont un combo naïf, faut que ça Raphaël ou Alokon comme mon boss. Salutations à vous. Et puis, sans oublier Maman Ariette ou Pumba Balobi, Pesa Bilaka, Bakopisa jamais, kasi Maman Ariette Nanga, à Salinios, hein, va m'obtenir trop. Et puis, na Bossani Pete, Bano Kito, Konzamba Pesa yo, Bénédicte ou Pumba, Babi, Gaëtan ou Pumba, mon asuka, hein, Bogar Nabiso. Mbote ya trop gel ou pumba mbote na bino ya trop tonton ya tozala bino awa et izala bien vraiment balobi Nadine Pembe couleur d'origine babi mwindo ya ngolo motema ya batu ya totanga komote. Voilà question monsieur Liboso prophète John Ngefa Isaque aux prophètes mais parmi bino prophète moko azaki na prison Baraka Mugisho abimaki azongi na kati ya Congo mboka na biso oyo impression za nini moi liloba par rapport ya sorti na. Bon première dame tangi première dame la République moi ça Tshisekedi
Moi, je suis première dame, elle a dit première dame, il y a Vision Plus TV. Vision Plus TV. Il y a Raphaël Lukogo. C'est bon, il faut le barato. Autour de Moutouna Malamou. Tout est au Sarananzan. Tout bang ensemble, il y ensemble. Il y a une Bible, et il y a un frère, na Jacques 6, verset 1 à 2. Na lobby na bino ete boza la prédicateur et belete. Pe boza la basai dans un belete parce que nous serons sévèrement jugés devant Dieu. Ce qui n'a monné sur la Bible dans Matthieu 24 verset 5 et na 11. Il lobby ba faux prophète. Et le bel bateau balati balouya nzoto ya meme mite belango koi. Soko moni moto na nzambe frère côté une escroquerie. Ata yo moko. Ata Yesu yango il prêchait sur les paraboles. Yesu baneko sakola mikolo nyonso nzambe asala te. Hein papa? Oh tout le monde alors monter ce prophète. Motomo bishop, motomo archipap. Mabe au bazo sala, escroquerie au bazo sala. Galate 6:7 c'est que l'homme a semé moissonnera. To ba bisa na malimete. Biso ba rocher bak. Mabe bébé na limite. Ba gege ba bimi na limite. Hein? Bandanga ba bimi na limite. To ba bisa binote. Bazo bisa ba njombo na likuku na nzoto ya mwasi bo njombo bo wayo po na limite te. Hein? Ba 7 bimi na limite te. Hein? Balokuta tala boye na mbisi na nyongo fungula mbeto na yo mais yo na nyongo bato bimisa ngo mbisi yo mona boloko miko mikangola te ndengeni moi bien atuna Yesu bigisa pinga bigisa pinga pour que yo mona boloko na mona mutu na bakanga na Denile Siao Denile se bafunda na kana oyo il est incapable ya komisa mbongo apesa ki amande. Mais colonel a tout dit, comment il dit ça boy, mais yo mozo bimisa ça montre l'escroquerie pire. Nzambe azan nzambe bande konangai. Ba pasteur, ba faux pasteur, ba faux prophète, ba faux apôtre, ba miracle lokuta, o bozo sala. Pourquoi mettre à jeker l'église? Makiona. Nzambe azo sambu sabine. Hein? Ouais bine bala chaki mogisho. Ouais bi peine nes bi na Brazzaville. Ouais bi le couteau ni na zo na Brazzaville. Même moi, si on a sévèrement violé à l'écran de la télévision, sévèrement violé. Oh, bah, ça, la maman à Brazzaville. Hein? Hein? Dans ma caméra escroquerie. Tout la digne. Nous avons pessimiste sur mon salaire. Pour nous battre les partenaires dans Zambé. Pour battre les milieux dans Zambé. Rôle la bise, Ezali, Romains 12 et 31 à 32. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ça viendra après. Est-ce que les autres ça les yango? Ton côté n'a pas kiss, n'a pas escroquerie, n'a moyibi. Hein? Et c'est comme ça un pasteur, un prophète. Au commis, au tobenga kabango, ba médecin gynécologue. Oui, médecin gynécologue, a un droit, il y a ko tala nzoto ya maman, il y a ko sala toucher, il y a ko eba mwana, ko bongiso nzambe apesiye. Mais le pasteur ba commis sans gants. Ye wana zo luka njombo na papa na ngai papa na ndoto ya mama akotisi misaba ozo luka kuna ni okokata motopo obenda obendi misopo ya mama akufi hein pourquoi batala ngai nas yango matokoti na mbeba pour le moment pasteur Mogisho wana bato balo ba ressoute soki pe ozali organisé o ba institution religieuse vandi il n'est pas digne. Apparemment, c'est comme si pasteur John Ngefa s'est payé la comme il a dit prophète Baraka. Mais là, on s'est parlé ça que l'homme là c'est mis mentionnera. Babande ko bimsa banjombo wat. Ko escroquer bato wat. Hein? Yo mona pena yo vandi boye. Ma papa na nyongo. Ah na nyongo. Nzambe nga sala. Fungo la na sambeto. Tala beno pepembe. Zwambongo futa. Mais yé mo ka incapable de futa ngo. Ozomona ka escroquerie. Eza bato ba makiona. Ba utilisaka bato moko songolo tanga basaka ba émission ba télévision. Ba utilisaka bango songolo tanga ko leka RT. So na lobi ka bo benga ngana na za boye. Sala bo zo futa bango mbongo. Na mona ba pasteur moko nigérien. Hein? Na mona ba pasteur moko nigérien ba tinanga ba bande moko mami bomolo bolumbu grand prêtre mère.
au maman donatrice au yazali numéro 1 église nanga partenaire atindela nganga bitala ne basala makao bakangi azanga mabakoloba mais ce qu'on dit dedans na bango c'est l'escroquerie. Matthieu 24 verset 25 lobi je vous annonce davantage motazana miso akotala tala ona matoya koyoka ayoka ezali ko sikate pour nga za soni et puis bozole kana TV oh Brazzaville yo comment na Brazzaville parce que Brazzaville na Congo mboka moko bo bandi ba escroquerie mabe koko sabato bo kase ba sasu alembelete ça soit l'embelete au jour ben bimponda na midi mwangoto bobo oyo tozobo yango na Congo. Voilà, tout côté bon sujet na bisouana ils avaient qu'à to survoler un peu lelo oyo tout ko perdre les sous encore une fois madame ya frère Matou Samuel. Je ne sais pas si la troisième madame naï akufa mais par rapport à liwa naï makambolo ba mebeli batumisusu akufeli maladie batumisusu ko mais par rapport à liwa naï analyse nini prophète ngefa ça. Monsieur donc Nzambe apesaka moto koleka mbongo koleka ba milliard koleka banda ko biloko de longue vie yango moni Simon alobaki na kokufa te kino na mona Messi oyo mokangoli Israël tango Simon akomaki très avancé d'âge tango Yesu abotami na bakena temple tango Simon amoni Yesu atomboli miso na ngai ma moni nkolo ekokina kana kopema OK asenga kiliwa papa akoma ki vie makasi koleka mais bande ko na biso basai na Nzambe soki le Congo ekomi bo ce sont des pasteurs soki mokili bebi bozali basali na Nzambe babungi nzela Nzambe Deutéronome 28 ko bakoti na expliquer également Nzambe ba tena expliquer également munene po ete basamba babebe qui c'est un le côté frère contacte-toi de ce que tu as. Profite de la vie de l'autre côté. Bande ko amato ba ministère chrétien. Na landi Kofi Peine ça défi na Kofi. Alors bi na Congo il n'y a pas un pasteur pas crédible azate. Ali biso nyonso to kuta na maison na esika songo. Tuna Kofi ngaka na maison là-bas. Parce que landi comme na WhatsApp na tali yango. Atanga li pona ni mwana jipe piana. Azobo ya pasteur wana na kotanga komo neta bala mwana naye toyebi yango Zambie alobi yango na ezana WhatsApp na Facebook batindeli yango parce que toyebi sika tokutanaka mais Kofi soko zolo babo ngana sokamwa yo papa kelanya zali awa père de l'église de réveil il est propre na ko pesa so deuxième moto mususu pasteur Baruti azali awa il est propre yo kutana na bango ngayo kutana ngai pe yo na so bango okutana ngai Paul yo passer nyos no moyaka moko fingisa moyaka bayaka so melo kuta kimbuta moyaka lana ti moyaka sirajite kimbuta moyaka lana moyaka sirajite moyaka so fingisa bayaka oui to film mbemba moyaka nazanga moyaka oya kataka ba dendote ata ba fumangana dendo aza kwa ete moyaka so fingisa bayaka nyoso oui mais pauvre nani atoni kizanga laki moyaka azanga bayaka bataka ba boutique na bango na mitute attention ba passa bino boye bango boye ba bango o mosu batikali boye bango na ndenge wa ba bango yo passer mo crédible azate biso tout ebe ça to kutanaka oui tanga yu mbala simo tanga komona tanga bango bokutana na bango boye bani bango biso mo peto yibango ba passer na mabe ba konta ba science okite o nyoso awa je dénonce 99% ce sont des pratiquants confiés à l'objet c'est vrai mais ça bien 1% ba tikali ba 6000 ano balte ba konta bisika wana te ko sangisa biso sote mais c'est confi o sangisa biso sote tu peux avoir la raison ko lo ba olinga ko lo ba boy ba passer nyonso 85% 95% 99% to kuta na bango na monde wana 1% batikali yo ko sangisa biso nyonso biso kana ba cimetière to evoka ba banzambe ba paya to liaka misuna ba domela makila senga bolimbisi na eloko yo lobi Kofi na landi mateo lobi o tient na WhatsApp na fait senga pardon tango bakanga ke biso intervenir ki yote to sabe mission atete ba ko lâcher yote poza mwana mboka mais balola maloba na yo eya nyo sauté
Okay? Un prophète, c'est lui qui donne l'ordre et l'équilibre dans l'église. Un prophète, c'est lui qui prend la parole de Dieu, il transforme le peuple de Dieu. Un prophète, c'est un avertisseur, un sentinelle. Ézéchiel 33, verset 7. Ça, on a je souffre avec la population. Beaucoup de gens ont dit, Adati na mérite moni yango non, na mérite na vandi. Mais na servi peuple nangai, pays nangai, mais pas nango. Deux, tokei. Matou Samuel, ba jeune ye akala, bazé belé, ba Matou Samuel bazé belé. Kana yembele Yesu, fongala na mama. Ah, alors que ça c'est papa. Hein? Ngabe ah, papa. Tu dois dénoncer biso na ba Roger Baka. Biso na ba Roger Baka doit dénoncer. Et là, moi, je ne suis pas saint, monsieur. Ce que je suis saint, c'est Bible, Romains 3, verset 10, personnes agissent devant Dieu. Mais, je ne suis pas nzambe muke. Je ne suis pas réparer nzambe so na ko na mbeba. On a dit que ça m'a le kate. Ndeko Matou Samuel Apocalypse 6 verset 10, makila o eganga liboso na nzambe. Oh, bon, sacrifier bana ya bato. Innocentement. Aïe libala, regardez pas loup féroce et la ficelle. C'est que dit la Bible. Na kati na mukanda, na Matthieu 7, verset 15. Le loup féroce et la ficelle. Na tout na maman kapi, est-ce que ton âme repose en paix? Yo dénoncé mutuwana ya mabe. Na landi babandi na yo. Akana cimetière na 0 heure ayaka solo bible na ndako aza moto ba kisi ayefoka na ndako aza na sirene na ndako mama kapi lobaki yango na landaki na bandi na yo OK na epa émission nani oyo moto asaka nani oyo top nini B1 TV oye ko dénoncer Matou Samuel mokili mombeninga na ki eloko ni ezongisa ke na ndako lembo hein? Ouais, mais le combat dans le yo. T'as mis ce câble dans qui wana, on dit qu'on a déjà porté à Satan. Faut pas récupérer yo. Naïbe le Golanda sous Matou Samuel. Toi il va se que le bac qui a un bon na yo, ba type ozo ba bon na $15,000. Ouais, il m'a pas battre. Ouais, moi c'est valeur. Hein? Moi c'est à sopekate, au contraire qu'on sauver Matou Samuel. Or que ba ngena kema ngena taf. Hein? Ndeko Matou, nous ne refusons pas. Ce qui moi c'est pour ça on peut comprendre. Parce que la mort c'est pour tout le monde. Éclair chapitre 7, verset 14. Donc sur Romains chapitre 6, verset 23. Et ça dit péché de la mort. Moi c'est à mi balai tu comprendre ton accident. Mais ce que comme trop et comme pelengendo. Bah oui pas bela qui nae. Non. Sur point de saliga. Sur point nini. Pepe kala ke monena kufa na cardiaque. Là il sabata monena ba États-Unis d'Amérique. O bazali ba kufa nango basi ya minene ba gasho la bazali belao yo mona ba tala mama libu tala kota fumangani mona ba kufa alors eza mabe ko bomaka bana bato non ndoki soka boyi moto nem alela kati ko lela bozo mona eza ironie pozwa mbongo na makila ya bato nga en tant que prophète na ba pasteur bazako oh baza pembe non nazoka mawana famille ya mama kapi otozo partager douleur ensemble parce que ozobo mabana ya bato eza malamu te makila bele ganga ki boso na nzambe babala ka mwasi pona bisengo pona bolingo babala ka basi pona ko sacrifier bango na bobiloko na bino te eza mabe. Ephésiens 5:11 les autres ne sont condamnés ba œuvre wana. Eza malamu te Matou. Même à se justifier, moi c'est pour ça akufi. Yami balé akufi. Yami sata akufi. Makango moi na ngiringira akufi. Bikufi akufi. Donc c'est qu'Ali Mbisa qui est pas zongi là et pas boumé bien. Mais oui, tu as ça là qui papa. Mokali ntela. Aben ntela pesi ntela pesi buba kangela molangi bu. Tu vois ko bembe ben ko bembe. Bembi mama kapi ko bembe. Abembi mbala linga or que loup ya lali na butu azo jimile abiyo na kokbolo yo ana ko kimis kokbolo so moi mbala alali bo liso moko bomo assispe assispe de moi mama pa kapi akei famille ne zo regretter et puis alobi famille nga linga ki yete po ba ibaki misala na bango bino pe bana basi boyo kaka
Si on moni mili momi balé sur le canapé, keba. En bon, ça habite toi tout le hein? Si on kende qui kende, on bali sur la boya, sur la zone de oye belle on y a bombi wanate. Aïe ko peso bombi à kaïda. Le loma mwana kei, to kolobani son. On m'a bani ka deni konde, avani ka kiri na bango, bazo bakat nango. Personne qui condamne de tels actes. Pour bazo kufa baza bato. Ce sont des Congolaises. Eza malamu te basa na nzambe bobongo parce que kindo kinabino bimi polele. Hein? Bozo banabino bimi polele. Hein? Hein? Bakisi bimi polele. Si comme Matou Azawan. Hein? L'homme va comme un pasteur. Pas comme ça, parce que tu pasteur. Ça déjà l'église de PCA. Voilà, même l'église à Zokamba. Il y a un cambo. Bah sentiment ya papa ya midi moto ba papa ya ndenge nini. Il y a mo potuo yo. Il y a libongo yo te. Ba PC même église. Mais on peut se monter église comme un sorcier. C'est lui qui tue les gens. On a qu'il a battu. Il est comme un cahier. Hein? Qui a tué son frère? On a qu'il a y a ndeko na boko. Hein? Ezali mawa mingi. Ezali mawa mingi pe mawa mingi. Mais yango mo bato ebele ba samba esute. Bato lo denga na bango ba lembisi ko ndima ya bato. Na misala na bango et ce qui est faux, archi faux et archi faux. Ye mato bango ye pe mato akufa te. Ka basi ba kufa be mato akufa te. Mais ngana zo suka prophète. Mbaloyo et ozu moi cité. So qui mato se repentir te. Père se repentir na deux pasteurs on appelle si. O baza crédible. Papa kelani pata. Papa kelani pata et puis il faut qu'il n'y ait pas baruti ndé anotika biloko omiti yote poani mais bango bandima biso otama makolo papa ozomona bango bandima biso te biso ba roger bango bandima biso te ou bien il pas na yoka sonité abeta pas pasteur Mwanzawa pasteur Mwanza ngiringi abeta pas Mwanza na ba campagne na ema tout aya luka prophète du peuple nazoma biloko na kanga ngona baby sangwa bika ozomona soki muzepe boye mayoka kingai mbakufa te j'ai fait le prophète de papa et maman père spirituel ngao na zolo magaza catholique mais à côté de l'église de réveil moi d'accord papa de l'église de réveil c'est moi mais tant à côté na biloko ya Jean-Jacques Vessa Gomez pour biloko na bango wana ya ba lion de 12 club de 12 je lui ai dit tu vas mourir j'ai dit à papa tu vas mourir le roi c'est qui avant moi j'ai dit tu me cherches dans 30 minutes. Oh papa n'a $80 000, $180 000 ya bato ya caché nanga. Nabi lo batine orchestre ba yuja ki bakende okosola na diarrhée. Ba beta pona yo wemba yo kakite parce que ni basali yake wemba na le wap. Lokola ba matu ezo sa son. Bato na nza pesa ka vie. Bato na nzambe ba pesa ka vie na bango na bato. Mais on est toujours retracé via bato. Toza wapi pe tozo kende wapi ezama wami. Mais prophète John ton ozolo baboué ndeko Matou Samuel azana na âge oyo aki pozo susu moi si bien que akwazo ko fela. Tant ozolo babou moi te ke basi musu ba ndo boué na mongo bala e. Mais moi c'est olingo Matou Samuel. Ogeli what? Na moi c'est vraiment yele pendo dans longo chapeau na ngai pendo longo chapeau. Moi c'est pendo ya ma yele pendo na mutu na ye. Azomona liwa ezawa. Oto molimo ngoto bobo etayimi liboso okolingana mais moi si mo so dikaka millionnaire abi na boy na ngali wana na fana ndako na biso na so kola na kata ba kit na biso na kitokala atiki vie ezalengi okotika ba moto super lokota yo akoswape yo et puis avani na yo koleka Matou Samuel libale apo na mbongo te mobala kwa na mbongo te mais soka na maloba malamu et pas ya mwasi azolinga mwasi na ye azokarese mwasi na ye azona secret na ye te mwasi abi balio ngala boyeme constat gentil na ye na makamonete ka to vanda nzambe akopambola mais yo ebi na zola la lobi na koma na tango te bakanga na kingo akoba mami wata ba sirene ma kofi botu bazala papa tika pardon mama kapia mo il n'est pas ce que ça qui wa voilà voix ngefa lelo matu bazé belé bandanga bazé belé ndanga ona ni yo ebi tina kuma bazana di mete mo bango na bango ndanganga na yebi zaki ki komoro bwe nganga mo bya kala azali na zone azali sirène de côte sikuna minitso ndanga ndena ndanga sirène ba yemba yango to kite Michael Mba yemba ndanga mbi ya yembi ndanga ozomona ba misise ba misien munde ba yembi ndanga lokwa ba yemba gege mari misamba yemba gege mbi ya yembi gege Michael Mba yemba gege les bandes sont là. Donc, les bâtiments vont troubler la vie. Ils font Zambia, mais c'est un prophète à temps de la fin.
La Bible faisait 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi l'Éternel s'éclaira batie bana nzambe na libongo babomisi bato kofi azemba gege ndanga bango pe azemba ndanga ya kofi abude bango biso so ke non faire mais kofi nga ke non faire te bango ne ba kenenga na makambo na te. Alors il y a des pasteurs oyo bazo bala 3 fois 4 fois mais prophète John Banda za maman Brigitte na habité ti lelo baza pas china moi c'était alors na maman Tina OK ba pasteur on les anime dans Nzambe azoboya divorce na Matthieu 19 verset 1 à 22. Divorce na ba conséquences frère. Soko boti na mwasi mbali bana. Soko tiki bana mwasi wa simana akolinga bana na yo lokolo mo kolinga te. Yo peso mobali okena bana ko bino basa poto. 500 mètres pesa ka bato. Mobali moso akoya akolinga bana na mokolo ko alinga ka ete. Et ce sont bana ba mera bandoki. Ba miibi. Hein? Parce que baza protéger te yo tamula kana yango nzambe aboy divorce mais ba pasteur lelo baza ko se remarier 3 4 5 soit Dieu va passer à minene dit à quoi pour Bible bisingai na sena mabelo à part Yesu Moïse Abraham Enoch ti ba pote moko taza munene lokola Jean-Baptiste oya botami na mwasi mais oya azali le plus petit na boko na nzambe aleki Jean-Baptiste na munene. Maintenant, c'est un bélo, personne. Hein? Il y a Jean-Baptiste à sous baptême. Hein? Parce qu'il était supérieur à la Benjamin Balobi. Hein? Ça dit, mon temps qu'on s'est remarié. Qu'on s'est remarié. Et puis, à cause de ça, on va en doc. Or que Bangonde va faire un show. Hein? Bangonde va faire un milimo, va faire un penda, fede. Milimo à l'ibongo. Il y a mot pour tout, et puis milimo à ngotobo. Hein? Mais pour la lobby, il y a un collège 7, 14 à 19. Hein? Au moins, moi, c'est une koufa. Le coup, là, par exemple, pasteur, moi, c'est une koufa qui, oh, il y a docteur Ngalas. Oui! Tant que moi, c'est un koufi. Alors, il y a la boîte, na lingomba, il y a le qui, maman, moi, soit balé, bavandi. Pour mes canaux dans un lobby, il s'est remarié, sauf que moi, c'est un koufi. Hein? Mais moi c'est un vivant, divorce na divorce. Ceux qui vont parler à mon souci, bango tout ba kilo na baye, et kilo na baye. Tozo te bana na nzambe nini, tozo te bango nini. Et puis conclusion na bango, télévision ngonga. Oto bengi bango, ba so mo ba pasteur wana ba so bala ko se marier, puberté à mokolo. Ba puberté parce que ta ba jeune ba se ba zo linga bango te. Tango na pasteur ya kwa soldat. Vrai général ko linga soldat. Le bas soldat ko colonel général et puis en fonction. Le bas colonel muso ba pierre ba tamana makolo. Adam na vélo te. Oya kabina Tshisekedi oi. Ba colonel ndeke Mobutu. Ba général ndeke Mobutu. Ozomona? Eza intilelo. Ah ko ba la pasteur ko lia Bible. C'est pour ça que pasteur ba ko ne ba kisi, ba ko ne magie pour ba zwa biloko lokola bato ya mokili. O Bible eza ko lobo. Matthieu 16 verset 26. À quoi sert un homme 25 à 26 de gagner tout le monde sur perdre son âme? Ndio moni misala na bango oyo Luc 7 16 lobby vous les reconnaissez par leurs fruits et Malachie chapitre 3 verset 18 lobby et lobby boy vous voyez la différence c'est qui sert Dieu c'est qui ne sert pas bazali à côté puis Apocalypse 15 3 lobby na cette babi nzambe bala motote malilité motote moi Dieu je vomirai de ma bouche nzambe sanza bango batika la kombo na par exemple Ronaldinho lelo oya brésilien atika la kombo munene lelo na balle azana balle akoma passionné roi Pelé oyo roi du monde ya balle et comment appeler à kombo so apesi Pelé balle ko beta 45 minutes et comment ya kombo na ti ba pasteur bozoka na ya potono ya wayeso nzambe sanza bango nzambe abwaka bango bakota na libongo zo ni poto baluka elongi na nzambe po biloko bazosala wana bazolembisa kondima ya bana na nzambe. Il faut dire la vérité. Un prophète c'est lui qui donne l'ordre et l'équilibre dans l'église de Dieu. Un prophète c'est un avertisseur, un sentinelle. Ézéchiel 33 verset 7. On doit dire la vérité et nous avons échoué na mosala tozo sala to échoué parce que le monde christianisme azokoya so moi musulman islam azokende ba bouddhiste bazokende pourquoi misala ya biso ezali malamu te liboso na nzambe liboso ya Yesu mokolo église liboso ya apôtre
pe liboso na ba konti pe na bato. Voilà, merci beaucoup à toi Kevin Punga depuis la France et Ronsard Makoko. Mes condoléances, hein, Babi, petite sœur Akoufaki, toujours les Longo, mes condoléances Ronsard Makoko et puis Trésor Gambol, Bambo Théâtre, maman Agnès Nyanga Sanaka États-Unis, na pesi Bambo Théâtre, je suis Angabana sur Irumu, na quartier Yolo Nord, namoni Arlis Afele, Christian Bio Makofo, namoni Mbo Esakui, namoni Joël Ngumini, namoni Binoyon, c'est pesi Bambo Théâtre, Clara Katoukon qui Bambo Théâtre, Nabisa Kibino qui est dans deux parties de cette émission Nabiso, to côté sur la deuxième partie. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.